nazalaki na soutien ya multitude déjà bandeko nyonso bazalaka na Congo démocratique bana na Nzambe bandeko nyonso napesi bino merci merci ya misa ezali ya bandeko bazali na diaspora na poto basoutenir ngai à 100%. nazali mpe koremercie justice na biso vraiment état de droit ezali mosala puisque soki ezalaki yango te bakondane ngai 20 ans 30 ans eza bamersena kosala mpona lelo vraiment nasengi bandeko nyonso nakosolo na bino apartir ya lobi kuna mpona lelo napesi bino bobele merci bamosusu bayaki depuis 6 heures mpona atendre bino J'ai été là présente pour faire ce grand travail depuis 8h30. Maintenant, nous sommes. Il est 20h à Kinshasa. Merci à vous. Mon téléphone même est chargé. Rien à signaler. On travaille pour le projet congolais. Restez branchés à notre chaîne personnelle de RMTV. Prochaine. Et voilà, on a une émission. On sait ici que ça, la
Merci na baoyo balandaki papa Evan. Mais toza na kala biso ya prière. Soko yeli prière zwaki tivanda. Parce que esengeli papa sambela mpona biso. Alléluia. Tosali bajournaliste mpona liboso papa. Bajournaliste mpona